Oh mama ye, mama na lobe, mama ye, dele mabondela, tolo na se, mutupe na moi, olemba te mama, dele mabondela, isika nyonso zali. Voilà, Galop Messengeli Neftali, la casquette de la presse congolaise, la PCB Nombo est partout aujourd'hui. Liboka Kolandanga, une fois encore de plus, il y a qu'on recevoir un banda Konabino, na Katia chaîne Nabino, Oyo Bolandara, souvent, tout le 100% Jésus. Merci pour la fidélité, merci pour la confiance. Oyo Bo Pesa Nabiso, Oyo Bo Sabona, Kaka, toujours, Ata Sabona, mais Kaka, O Sabona, encore une fois de plus pour Awatorataka, actualité. Voilà, Toebi, Pe, Boyebi. Parce que tant que loco c'est un moment qui frappé monde entier mobilisera déjà au courant tout ça frappé na liwa de qu'on a vu artiste comédien oyo aza vraiment na rolo ba aza coco na génération auto sali auto benga vraiment za coco mettre pas mangwaou de grand yaya donc ezaki c'est un moment où ya kilo bizaki vraiment triste makasi et internet ningana qui encore une fois de plus talaka liwa ya grand ya eko longola actualité buzoba o ezaki na kati ya internet actualité ya Sony tellement grand ya zaki un grand artiste donc aza vraiment icône donc plus qu'il icône même moni bande ko belé bato kufa ba artiste a to benge bon ba icône mais la grandeur ya Maître Paille donc c'est plus qu'une icône donc je ne sais pas si qu'est-ce que je peux ajouter là-dessus parce que eza passé ko perdre mutu a auto ozala na biso a na kati kin 2 mois 3 mois passés et directement tu as une nouvelle qui est à Koufi donc exactement pas si il y a un moment il n'a préféré qui nazala na moko oyaye ya kala moko yaye ya kala donc on a vu moko yaye ya kala dans sur batebeli bazo mitu na moko yango ya mettre pas ya kala ezanani là je vais profiter de saluer maman Anne Kalambay je te salue mais pasteur Carlos Gado je t'en savoir bien contrôler papa JC couple moi qui maman Rebecca Kalambay la PCB Nombo est partout aujourd'hui beaucoup kolanda biso tozali awa na kati émission na biso tozole bela lisolo ya mettre pas ensemble avec Mama Loso que tout le monde connaît qui na cria Maloso si obala na bala natika mettre pas nanani Mama Loso bonjour. Si je peux dire devant tout le monde mes condoléances. Merci beaucoup. Nabi que eza vraiment pas si ko bungisa moto yo azalaki lokola te me moto azalaki na ebité lokola lipasa tango une nouvelle ya Maître Paille ekutaki o wapi ndako sango Maître Paille kutona ndako tango yoki yango osantende ni nabi ke sala pasi mais mutu azara na ndinga recevoir un message ako recevoir message musu apiki crise ako recevoir message musu apanzelo azaki na na ebité tango recevoir message wana esala kionde eza passé ntango nayokaki yango nazalaki nautaki kosukola nabimi ntango nabimi kaka noki telefone esoli babisi ngai yaya bazobenga o leki na nga moko Constant Lungenzi nde abengi nga ayebisi nga ndenge oza kuna na ndako bonga moko mataka awa na Lingwala donc Maître Paille n'est plus nayebisi ye olobi nini. Voilà, comprenez que Eza vraiment pas si donc Mama Loso a vraiment sous choc, sous l'émotion. Elle n'arrive même pas à parler, à s'exprimer. Ndengenini, Azwaki, nouvelle wana. Mais n'a évité Mama Loso. Et vous me dites des photos. Mais bon, on a là des fois. Oui. On a sol. Quand on a qui tourne, on a bien qui n'a qu'un peut-être parce que nazaki pe maladie, nazaki pe na moi nazaki maladie. Abenga inga pena makasi abenga inga pinza ababi tu wana yaki to sola ki na posa to sola ngana ibisa no yala ngate olino pena ngambo tika na yaka bina yaka ko sepela alukinga pena tuka tia yako kende poto wana ngo kende poto na sake émission moko bona Daniel ya télé réalité na boka ki do na kumiseke makasi nde ayo benga ngai wana avant bela kutu
aiko benga bandi ko ibisa ngabe bina ngabe tshalo boko na mutu ngabe ne tshalo boko na mutu ndeni ngabe après nini angubu ngati eme libre nenda kuna bana tuzo sika babi biyo pena mutu no oya ngabe abina tshema boko nena tshalo boko na mutu ndo tshalo boko na mutu na pambolo ngabe yo koma pambola bichaka loboko na mutu ale abandolo bakamaluba bandolo bamaluba ti na umela kikutu asisi tenga après zinga no sa musala siabina ngate ngamona ipona zo pambola ngabi merci na ozela yo abina nga sava so no ya tourne sa effort to kutana asinga ka bon et silipin après quelques jours awa na changer le téléphone numéro ne bungaki atindi mutu ezaki on dirait yo be yo me se kinga nene otinde la invitation ya mi peto sololi solaki bien abina ngandeni ngabi bien prise so ndeni to sola bien tenga téléphone bunga ngabu abina ngabina na mbongo te mina tio téléphone ngabi yo benza ki koko to benza to no seka wana al banda ka jour wana to sola ki souti donc dernier appel o bosola ki na mettre pesa ki jour wana ezeka jour wana sola ki nga wana to solina nini na nga zo compagnie zo nga compagnie zo ngisa azo ngisa ti là. Après nous allons après 3-4 nous allons contrôler ka bato na soli na bango te ali na yo mona soli numéro na ego tindele bonjour président boni ti le no l'action na WhatsApp ti lelo a répondre ki pété parce que selon voice ya Janifa ya a lui a sala ki ba jour rebelle na comment donc peut-être ça qui ba jour oyo bando komela ye bando répondre parce que ça dit plus de 2 semaines presque 2 semaines après à la muka gina ye akoma gina bien azonga kinda moi sina tika no hôpital ya yo gina bien ya zonga kinda voilà maloso to meka un peu kozongisa batu mo mukesima to meka un peu expliquer parce que ça na ba Hermas c'est-à-dire ba botami lelo ba kuto même tous ensemble tena mettre paille yo na mettre paille bozaki ndengeni olobi to zonga mo mukesima to rappeler na bandeko oyo ba botami lobi bazoye ba maloso ba yebi mettre paille mais ba yebi fusion o bozaki no monte bino mbale ezaki ni c'est na ko expliquer en susu dono jouer mingi to saki biso dono jouer mingi to jouer ngana e mosi na mbali biso songa na zate ba utela ba mo cité ezai ka mingi nga surtout mingi ezaki na ba braliment de basaka lokwa to kana contrat braliment na olinga mingi ngana jouer ka mosi na ye et puis na ba chef peneti mundu eri ton saka na olinga mingi parce que ngana inde to bana ko kuka penza na bana okuka ye ba tuso bana ko mone président mais ngana bana mona so to koti na musala yoki ezaki bongo batuni ba otaki mosi na mbalti to mosi na mbalti ezaki ya na leki ezaki ya ngana zaki leki donc musala ndem te sangisa ki bino ça ndem te sangisa biso voilà nous connaissons que il y a beaucoup de souvenirs oyo ozanango ya mettre paille parce que tout à la côté positivité tout à la côté négatif il y a mabenini oyo lelo o babi mettre paille azonga envie au salaire reproche tu vas lui dire quoi bon il y a mabe zanga na mutu te mais c'est pas le moment ya kolobango ngana lobanga mi même na bana na mona ka to mona pena na mabe lete malamu izalaka lelo oyo zonga na mission ati so na zaki pembe na mettre pas itende ya kufu est-ce que ko zonga na mission bato bazaki belé mais yo poninga pona ni pona zaki pembe na ye na mata ba avion likola mettre pas ina ke bamboke belé likolo na ye so zaki yete ngazo pe ba faire rebelle muso lo baté na boti bana pe kokoti na maternité wana eza privé ba na chambre ya privé et pas ya docteur Molisho na tende awa na boti be bana misatu wana do na boti ofele traitement ofele na koto hôpital ofele mangamnyo ofele pour na zaka pemé na mettre paille ne bena ba konje belé pour na zaki na mettre paille eza ba musu na kenda na ngo mona makambo eza makasi mais na nzela ya kombo na ye nde to sangana na yo mona mwali kamane komi pété c'est déjà bolamu doki na rolo bakama bete azaki pe mutu po azape sente azaki pe na mabe na ye ne na omona na mabete po lelo ye akei minga na tika na zo tourner na zo bambongo na ole sabatu na pesa bana na ite na zo tangisa bana so na ki pembe na ite donc s'il faut retenir si tu es Mama Loso aujourd'hui c'est grâce à Maître Paille
Voilà, merci. On ne peut pas parler comme ça du début jusqu'à la fin sans pourtant passer par des images. Donc, Nazo Senga, na régie, Herman c'est-à-dire Jean Mwanza, s'il y a possibilité, vous avez une vidéo, les appels de la bataillon, vous avez une vidéo au total, en ligne, bazo bimsa, nous autres mettre paille, bazo côté na Corbière. Et puis, vous avez une image, il y a l'obiton sangoyaki, ne bandeko, ba recevoir qui sango, ne bandeko place, ba koutangi ba banda olela. Donc, donc il y a une régie, une vidéo, puis on se retrouve juste après la vidéo. Voilà, merci, merci pour la vidéo. Nous sommes déjà sur le plateau, toujours avec Mama Loso. Mama Loso, toute la vidéo, tant que qui na isangi, beaucoup de collègues de service, surtout beaucoup plus avec qui il y a Chic Choc, il y a un groupe, il y a un groupe nini. Chic Choc le Ingi. Chic Choc le Ingi. Vous sentez souvent. Mais mon guide baba, c'est qui fait une nouvelle le Ingi. Après que l'on a Chic Choc, il y a une nouvelle le Ingi. Vous sentez une ne mettez pas faki. Tant au commune à Isangi kutani na ba collègue oyo kuta bozakana bango na mettre page vous entendez to saki bena mama malobana aïe aïe nena santaki omoni babilo mususu
Le bakali comme ça que zioté. Est-ce que zio comprendre? Na ebisio bien que ceux qui le naza maman loso eza mettre paille. Hein? Eza yé. Koko yo ka mettre paille à kufi. Ya. Ah. Tina koma kwa na ngolu. Na ko raté na nzela nyoso bato bamona ngalo bamona nde nazo tambola nzela nazo lela kaka. Noki na kutu soni te bato ba tuna nga kaka. Apesa nga courage maloso na leli nzela banda na wuti mudi ti na komi na isangi wana ti na koti na bana bato ozo yamba nga na lela ki penza do na santa ki mabe nde na yoka ya zali ata to benga ndene bi ke mettre pas zali ya kufa na ebite donc natika na mauvais souvenir na ebite na kokana na sa nini na remplacer nani eza pasi azwaki choc makasi choc ya kusakana te choc ya kusakana te. Voilà, merci toujours konde na biso malem la suka eza émission ya choc donc moi to benon minute belé ezate parce que Mama Loso aza sous choc moi pena alzo bise belé ezate Mama Loso lelo oyo mettre pas ya ki bato nini oyo kotala mettre pas trafic bango non bato bosiko neti boye neti na nouvelle na tika neti na tsakala tika neti na tsakala bon na kotala ba mun kotala nde lobi wana na koyi kotala neti na muna aksa na emingi naza pe respect bato kotala yende na komona so na moni ye na monde de Londres Willy Mambo do na omona déjà na zomona na omona prise o bana bazabana mibali yemta bimisa bango ya mutuya moko ya mutuya ya makasi o zwa pas mettre pas ezani dans ce beli na neni na ko vivre na bato et quoi sagesse na intelligence nde na ko vivre voilà na Mama Loso na bana oyo bozaki pas mettre pas na ba oyo baza na rage mikolo baza na kombo tokotanga na o bana o mettre pas ya tiki o peut-être ba ko sa fierté na à part yo et barata Gabriel bon ça ba tourner pe mingi ba ko de ba sa pe ba chaîne na bango zo tourna en tout cas bazanga ati et pas mettre pas boyaki bana boni tout ça qui vili ba o baza mikolo da actualité ba zo tourner trop on va tourner siko les de Londres za na poto kuna bo a tourner soute na ebite kuna so ba tourner ah siko na minute auto tikali na moni ba zo tourner mais ezalo ko la bakata na Gabriel bango benani en tout cas bazanga ba ozanga tina ba o pièce en tout cas bazanga ti voilà Mama Loso mingi pendant tous amso minute belete denga tous on ramu kie tous on asu mukie na lo mo bandu pesa biso to kataki po mo menace mo kotaki na plateau bandolo ba téléphone sur nous qui na douche la personne nouvelle on dit que grave ce que me pas na bana ba yebso na ça scandale mo lobi on dirait na mona neti elo mo biminga neti esprit mo ni to on dirait esprit bimi on va benginga na yami mbala moko no mo yoki bato so le to nini on mette pas une bringa bi nini maman on lâche téléphone bana ba yambi na bando baluka na ndako nazongi suna wese apena bando baluka na ndako so bana ba tuninga mama nini nisi bango na kufi nini ni mona zu téléphone abandeli appel maman nani Costa ebiseke mettre pas ya kufi ali bango nyonso bando crier ano bengi mingi noko Jacques Mikoza ano mona mettre pas ano benga noko Jacques donc mon azaki atabatie mutu mususu akoka te Mama Loso ka fa tourner na ye yoki apesanga valeur moko boye do leso na Mama Loso mettre pas so na mata avion ezai so pe na fungana na théâtre ezai
kuna bamboka ebele na nzela maître pai leyo mpe likambo eza bazotanga mpe mama loso kuna maître pai sikoyo oyebisanga shoki wana oyebi lobi en tout cas na koeskize naloba likambo obike lobi le na sisi nalati bilamba je croyais que nalataki sous-vêtement nalataki asikrisa pamba donc nabosanaki ntango nakomi kuna naye osantiki nalataki sous-vêtement te heureusement natiaki kaka sous-vêtement ntango nake pise nati bato ozalaki na bango abi heureusement nzambe malamu nalataki sikriste donc nalataki sous-vêtement te nyonso esaki nga mpasi nabosani nabimi kaka bruma na moko pesanga biloko ane na même mbongo atika nabosanaki nango 2000 aki nango na liboko yango ekomisa nga na lingo ata nakomi kuna na luka goda mbongo nasika ka likola mbeto nazwa mete pai wapi da tobambani nazwa ye wapi yango koko yango na virisi soki maladi yango soki nini yango oyo fo ekutana kaka na mete pai mpe na mikolo boye yokanisi kuna bakune ndenge nini bakune ndenge nini kuna nde biso moto tolinga tolelele awa nde biso moto tolinga tosalele nde nayebi bacomédie bazalaka nde tolinga okundele biso moko awa faki eza ta awa nga mona ndima nasombela ta veste ya suka nasombela ta chaussette ya pembe nasombela ta caleçon. Ça fait mal, nazokoka te prince ezatinga na pasi ezatinga na pasi nazokoka te awa nazoboya bamission mpona okoka te prince ekoka te koka te pardon. Comprenez que ça fait mal. Ça fait mal. Et ça, moi, on m'apprend que Jean n'est plus. Herman Stade n'est plus. Et ça, le rôle va apprendre que Nathalie Loko n'est plus. Et ça, le rôle va apprendre que Alna Mbambi n'est plus. Donc, vous comprenez que nos douleurs, oh, et on ne sait pas si aujourd'hui, il faut parler de la mort des artistes. La séance continue toujours, je ne sais pas. Mais ils en ont encore l'Ivoire. Honneur oyo biso to linga kito pesa na artiste munene oyo akufi, ce n'est pas oyo e osala mboka wana. Ainsi monde entier mo meyebi ndenge ni to kundaka ba artiste ndi to honoraka ba artiste na biso et beaucoup plus que surtout que Aza plus qu'une icône. Donc à mériter honneur wana vraiment te place pour kundae to les live vraiment à distance, vraiment c'est très choquant. Koufela mutu pembeni, c'est trop différent nam ko koufela mutu à distance. Donc, comprenez que Maman Loso, vraiment, elle est trop émotionnée. Maman Loso, tout comme sur émission. Et aujourd'hui, s'il faut immortaliser Maître Pai de la part de Maman Loso, pour faire vivre Maître Pai à travers nous. S'il te plaît. Ils ont grafté pour nos salons. Ils ont makasi. Nzamba sanga ngolo yesamba na nzamba pesa makasi tusisa na makambo bakunda ye pona zwa kuna boyi kuta émission seka pona boyi pena be émission na baki na koka kutu te na kamwe kutu lobi ndoki moso mazo benga ngake ndengo uti kuna ndozo le na balabala izana bato na iko zwa yo kana na butu anoki bato ndiko benga ngake zwa kimia ndozo to mona nzelo ko pe ba o tuto na compagnie pété ndoza bato bazwa kinga na nzia tina zo ya tina koma ki wana lingwa la tina mateki izana bato na zwa ngai na boyi kuta émission na sena ka pona merci kasi il faut retenir Maître Pai Zaki na bana bon lokuta na defo na bana oui Zaki na bana bazala poto mi balende bazalaki abakolaki moko pe ya asi aboti moko aza mobali wana kutu otuna te so omoni kozomona mangwao asi bakola déjà walibosu aza déjà na mwana ya mibale pe donc so omoni ka nzoto Maître Pai aza nango do ye wana mobimba azali mwana moke me asali ndako na ye mwa geto na ye nde bajeune bazalaka vani na ye donc aza déjà responsable ye moko atoleka nanga bokuta na boye solika boni mama oza bien ndenge ona kaka. Voilà, Maman Loso, n'a évité aux gens de Basuka, puis ce numéro de téléphone s'il faut contacter pour réconforter, pour présenter ma condoléance. N'a évité ce qu'on peut sa dernière mot na yo na numéro de téléphone. Merci beaucoup.
Kamba soutien ça pour un bon côté. So mu d'après déjà mes condoléances donc il a soutenir yo déjà. Plus 243 085 25 24 857. Plus 243 85 25 24 857. Numéro na ngwana. Voilà, merci Maman Loso pour l'espace Nathan au PSA en tout cas vraiment merci. Et je dirais que paix à l'âme de notre papa, de notre pépé Mangwao. Donc j'ai des souvenirs de cet papa. La joie n'a été, la yebani na ye na kimukolo. Donc je me souviens tant un petit poto aye to soyez na WhatsApp abinanga petit côté là on a parlé na pause. Mais malheureusement n'a pas qui tenté. Tant azongi poto to sola na ye na tumboli na ese ah ve mettre ve ya wagisi moi si na tunga moi si na nani nga ese Mama Loso ah moi si on a commandumba pesa numéro nanga donc ndebo tula na Mama Loso abike ngam na pesa kai numéro ya mettre pas c'était comme ça donc tant tout ça sous vidéo va se divertir moi moké donc on a vraiment un souvenir à ma casse pour naïté parce que tout fan de naïté 18 ans sur la carte dans les réseaux sociaux donc encore une fois de plus paix à son âme donc ton âme repose à paix na si Rosalie comme na mututé ezangonga na yo beti ok na yo donc tour etikali na bato mususu minga kolobeza tizaki émission moko ya trop triste pas trop de commentaires sinon on risque de bafouer l'émission. La PCK Kambote na bino tout abonné ou la émission avec toute attention. La PCK Kambote na Nathalie Loko na Bruxelles, Pamela Makoutima en Afrique du Sud, vraiment tout beauté là en Afrique du Sud, Ben Mayala en France, Chicago, Chikalukao, Glody Monet anti-stress en France, la PCK Kambote na maman Chantal Idoula. Pierrette Mambo, Marisilo, à ma maman chérie, Charlotte Mouyala, pourquoi pas aussi à toi, Jean Mwanza qui était derrière la caméra, à auto-remplacer Herma Stadi, donc on est équipe technique. La Pessimbo est un pasteur Carlos et les gardes du temps pour les savoir les bien contrôler. Couple Makila avec leur ONG Reobot et la joie, donc nous avons pas Mbolabino. La Pessimbo est un Oyanga, Obolandanga, Osutinanga. Adélie ne monte pas, aux autres Kanate. Couple JC Kalamba, Balobi, mariage est bientôt. Maman Rebecca Kalamba, donc maman Rebecca Kalamba ainsi que maman Déborah, donc Bambo Tenabino. Pourquoi pas aussi de dire une grande salutation au couple Boaki, papa Freddy ainsi que maman Karine. Donc big salutation Nabino. Jean Abo Sanimoto. Basilia, donc merci. Merci, on se retrouve prochainement. Bye. Oh mama mama na lobe mama dele mabondela tolo na se mutu pe na moi olemba te mama